glaucome ezali deuxième maladie au monde où ezali ko rendre bato baveugle. Donc na ba continent nyonso Afrique, Asie, Europe, États-Unis, tozali na glaucome ezotombe na deuxième position derrière cataracte. Cataracte ezali première maladie où ezali ko rendre bato baveugle. Na deuxième position toza na glaucome. Donc glaucome ekangaka mutu bisika mosusu te rien que na misu. Ya oyo tobengi moi, bato bazali kotambola mingi sans lunettes, sans chapeau, moi wana ezali kobeta yo na miso ba poussière etc. Ça peut t'amener na problème ya glaucome. Donc maladie mosusu lokola diabète. Plus sucre ezali na organisme ya nzoto ya mutu. Sucre bomo ya mutu tolobaka ngo ezali na makila. Alors que maladie oyo ezo s'installer directement na makila. Alors oyo tobengi ba anticorps ya nzoto ya mutu. Ezali kaka na makila. Une fois l'anticorps n'a commis faible, du coup, vous allez exposer à plusieurs maladies. Toutefois, vision est comme flou. Donc, il faut gratter misou au bêta, donc au bêta misou pour moi normal. C'est là ils ont l'accès déjà que vous allez candidat à la maladie. Vous allez un problème autobengi misou comme rouge, bah rougeur na kacha misou. Donc, vous êtes déjà un candidat. Ozalaka ozoyoka mabele présence ya mabele na misu bazelo hein. Il faut kwanza donc ils a problème ya glaucome. Bonjour Mbote, bonsoir Nabino Balandia Info Plus HD, ça dépend ya R Oyo Bobozo la biso eza toujours ngai humble servante Nabino Godé Boula Matindu Obayenga Kanga GD Boula la Colombe. Pona koluka toujours kokoli saboye bia ba téléspectateurs na biso na cadre toujours ngai le bango timolage. Toyele loko kutana na mutu moko oyo aza vraiment très spécial, aza vraiment mutu ya mayele oyo akopesa biso nyonso boyebi toyeba nini oyo elekanaka na kati ya banzoto na biso. Bonjour docteur. Bonjour madame. Docteur soko koki ko se présenter Balandi Info Plus HD bayeba yo. Merci beaucoup. Nazali monsieur Pano Patrick. Nazali expert en magnétothérapie. Ok, bozwami na centre autobengi dynamique, Kembis Family. Tozwami na commune ya Masina, quartier 3, na avenue Lunda, numéro 29. Oui, docteur Toyoki, adresse au PCBiso na misala ozosala. En tout cas, na cabinet na bino awa kobola rezama makasi chapenga nanu. Misala nini bosalaka awa na kati ya cabinet na bino tope ba maladie nini botretaka awa? Merci beaucoup. Na cabinet tozali na plusieurs départements. Tozali na département ya ophtalmologie. Tozali na plusieurs départements entre autres na Oitali ba mekua. Donc tozozwa en charge ba maladie ebele. Tozali kozwa en charge maladie lokola ya cataracte. Cataracte ezali maladie zwa kamutu na misu. Tozali kozwa en charge ya ma maladie lokola ba myopie. Tozali kozwa en charge ba maladie lokola ba hypermétropie. Tozali kozwa en charge ba maladie lokola glaucome. Pe ba maladie o etali bomo ya mobali lokola prostate. Tozali kozwa ngo en charge. Tozali kozwa en charge même mutu o akomi na ba rhumatisme sur toutes ses formes, puisque lorsque tozolobela rhumatisme tozomona une grande famille ya ba maladie o ezozwa mutu. Donc yango wana tobengaka ngo en gros rhumatisme. Alors ils ont ba maladie belé, entre autres ils ont ba goutte, ils ont ba arthrose, arthrite, etc. Ils ont ba maladie na kati rhumatisme. Tout ça na cabinet tozo en charge. Tozo en charge ba maladie lokola diabète, que ce soit des type 1 ou des type 2, tozo na ba pareil. Rien qu'avec les appareils chez nous, tozo en charge ba maladie wana. Même mutu oyo asali crise ya AVC a perdre la partie nzoto na ye ezo répondre lisusu te. Tozali na capacité ya kozongisa la ndeko wana force na loboko soit lokolo eza susu na makasi te. Tozape kozwa en charge bana oyo bazana ba problème à perte mémoire. Mwana ozali anémie atungisaka baboti na mingi, tozali na ba pareil sur place oyo ezali kozwa en charge ba problème nyonso wana. Tozali pe kozwa en charge mutu azali ko souffrir na problème ya hypertension, que ce soit hypo ou hyper, tozali kozwa yango en charge.
Donc tozali na ba maladie ebele oyo tozali kozwa en charge et misusu même na cité. Donc ceux qui ont na préoccupation na ba numéro oyo tokopesa ndeko abengi pe azui orientation malamu. Merci beaucoup docteur na okotangi ba maladie ebele ya ebele penza o mutu nyonso o azolanda biso. En tout cas il faut se retrouver ata na mwa maladie moko na nzoto na mais ngana kolinga mingi to lobi la maladie moko o lobi ya miso à part cataracte maladie moko lobi wana glaucome. Glaucome eza maladie nini? OK. Ils ont des sujets très importants. Tout d'abord, vous avez tombé malade parce que glaucome est la deuxième maladie au monde où ils allaient rendre aveugle. Donc, dans le continent sur Afrique, Asie, Europe, États-Unis, tous allés dans glaucome, ils ont tombé dans la deuxième position derrière cataracte. Cataracte est la première maladie où ils allaient rendre aveugle. La deuxième position, tout ça na glaucome. Donc, glaucome et quand on a rien que na misu. Et troublé peut binoter lorsque vous allez chez un ophta, à ébisser que vous avez le problème, il y a tension killer. Ils ont dit problème moko autobengi glaucome. Donc, à ne pas se déranger. Glaucome, tension killer, ils ont dit loko moko. Glaucome, ils ont dit maladie moko grave. Oyo, ceux qui ont sali attention te et comme maï na cécité. Maladie oyo koki kozwa plusieurs formes. Pe suka nango e kozwa partie oyo to bengi nerf optique. Tokokoma wana pona ko expliquer. Donc glaucome ezali augmentation ya pression na kati ya miso mutu. Donc na kati ya miso mutu lo lenge nzamba sali tozana ba partie oyo ezali essentiel na ka oyo glaucome o maladie oyo zwaka. Tozali na corps ciliaire bisika o wapi na chambre antérieure bazali ko créer oyo to bengi humeur aqueuse. Humeur aqueuse ezali liquide oyo ezali ko nourrir lisu ya mutu. Donc po misu nanga ebeta ndenge zo beta boye, po tension ezala normale, c'est parce que liquide wana ezali ko lekape est-ce que ça la va et vient à l'aise sans toutefois que ba calé ou soit aleka na ebele. Donc pression ya misu nanga eza normale. Wana ezali oyo to bengi humeur aqueuse. Alors, ndenge nazotala boye cristallin asali mise au point a transféré yango na niveau balance céphale et commis na niveau ya ba câble to bengi nerf optique. Yende mutu azali lokola singa ozo memela biso courant. Alors, yende mutu azali ko chargé pour avoir information atinda yango na niveau ya cerveau. Alors que une fois tension ezali important na kati ya miso mutu, ce qui fait que tension augmentée, pression anémati, et ali kokende ko nuire na ba câble wana. Et zo kende ko lembezo perdre force nango et à cet instant-là, la personne a monia komi na ba vision floue, azomona sosu bien te, champ visuel na ye komi rétréci et komi pe tout près et de là on parle déjà du glaucome. Donc la personne a perdu ce qu'on appelle les nerfs optiques. Et ali ko se faire kobeba yango ezali kokende lentement et progressivement. Yango wana, il faut toujours qu'on se prévenir à l'avance, qu'on soit traitement. Si vous constatez déjà des signes autocolobela na kati ya émission, il est important ya koya lombangu na cabinet pour ndeko azwa traitement azala épargner na problème ya cécité. Oui docteur Kande balobaka ba maladie ezaka ba modèle nango na ba type nango na ba ndenge nango. Il y a combien de types ya glaucome? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Na o etali ba type ya maladie o to bengi glaucome. Tous en a plusieurs types de glaucome, mais aujourd'hui to telemela mingi na trois types de glaucome o to monaka mingi. Type ya glaucome ya liboso to monaka ezali glaucome à l'angle ouvert. Donc glaucome à l'angle ouvert ezali lorsque trabeculum canal on a évoqué qui au préambule. Et je peux donner l'exemple pour que vous comprendre. Et ça, la terrassée, lorsque mboule ezali konoka. Lorsque terrassé o etondi, qu'est-ce qu'on constate au moment que la salité tondi na terrassé, maï maté likolo et palangani na nzela. Donc, ezali le lenge moko na trabeculum. Lorsque mutazali kozwa, donc akoyeli likama ya glaucome à l'angle ouvert, donc glaucome canal wana et fungwami. Donc une fois canal et fungwami,
ma ekomi koleka en désordre, donc ekomi ebele na kati ya miso na biso, et il y a l'augmentation, il y a pression intra-auriculaire na kati ya miso na ye, et là on parle d'un problème ya glaucome à l'angle ouvert. Il y a aussi les types de glaucome où il y a glaucome à la pression normale. Donc au KI, au tali, tension ya miso mutozali normale, mais azobe la miso, donc c'est aussi un glaucome. Ils ont nécessité donc traitement moko à part spécial parce qu'ils ont une maladie moko très compliquée. Tozali na troisième type ya glaucome, ezali glaucome à l'angle fermé. Donc une fois mutazali kokola en âge, tozali na auto bengaka augmentation cristallin. Cristallin ezali ko vimba. Une fois ezo vimba, ezo appuyé na oyo to bengi ba pupille. Une fois ils ont appuyé na pupille et koki ko kende ko lalela canal oyo. Une fois il a le canal oyo to bengi trabeculum et komona ki ekondi. Une fois ekondi, passage ya humeur à caisse et komi na difficulté. Et c'est là maladie oyo nde oyo kaka ememi mutu brisque. Et la personne bakolo ba makambo ya kindoki. Non, bandoki baliaki ye etc. Po aswanaki na kingani noko mutu abomie misu. Non, la personne était malade. Parce qu'avec glaucome, vous pouvez être souffrant de la maladie pendant même 10 ans, sans toutefois qu'il y ait des signes. Et une fois que mon apparition y a des signes, sachez très bien que la maladie est très avancée et il faut prendre en charge le plus vite possible de peur qui est au coma autobengi un aveugle. Donc c'est ça les trois types autobengi. On peut ajouter aussi autobengi glaucome traumatique. Donc là, c'est lorsque la personne a mimoni na kamoko inattendu, à par exemple accident, ou soit bête likofina misu, ça peut provoquer autobengi glaucome traumatique. Et subitement, la personne peut perdre misu nae. Voilà, bien on peut comprendre que le docteur Azopé a vraiment la précision et que ça que mutu oyo azana glaucome a se retrouver vraiment. Alors docteur, glaucome est causé par quoi? Et là on dit que glaucome na miso ya mutu. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, il faut voir que glaucome est une maladie complexe. Donc, âge est un jouer rôle dans la maladie ou bengi glaucome. Il y a aussi ce qu'on appelle facteurs environnementaux. Donc, bisika vous allez évoluer. Donc, il y a bengi moyen, bato bazali ko tambola mingi sans lunettes, sans chapeau, moyi wana ezali ko beta yo na miso ba poussière etc. Ça peut t'amener na problème ya glaucome. Tozali pe na bandeko o bazali ko fumer mingi. Le fumeur en excessive, donc ezali bazali, je peux dire bazali exposé na problème ya glaucome. Bandeko bazali ko mela mingi et c'est pour cela balobara toujours et pas ba scientifique, buvez moins. Donc, lorsque vous prenez chaque temps l'alcool, et que vous avez un problème au bengi, il y a glaucome. Vous allez payer les sous un facteur, il y a des maladies. Il y a certaines maladies où il y a des maladies dans le monde. Il y a les cas, il y a maladie locale à hypertension. Lorsqu'on a toujours de l'hypertension artérielle, lorsque la tension est à chaque temps dans l'organisme, ils ont un rapport maté. Puisque pression, ils ont une pression à makila. Moté mazo sala mouvement, il y a 20 auto bengi diastole na systole. Lorsque azali ko pomper makila, pe na retourne. Alors que makila na ezali na forte intensité et occupé ko beta na ba partie misusu ya nzoto moto moni ndeko wana azui problème. Alors eko matape na ba niveau ya ba nerf ou soit ya ba misisa ou ezali na kati ya miso na biso. Alors constater que na misisa ya miso moto ezalaka mikie. Une fois ils ont bêta, si ils ont un endommagement ou soit katani, la personne est devenue subitement aveugle. Donc, maladie moussous loco la diabète. Plus sucre ils allaient dans l'organisme en zoto sucre bon moyen moto le bakango ils allaient dans makila. Alors que maladie oyo ils ont s'installé directement dans makila. Alors, auto bengi anticorps en zoto moto. Ils allaient kaka na makila. Une fois l'anticorps n'a commis faible, du coup, vous allez exposer à plusieurs maladies. Donc, il y a certaines maladies, et même la rapé, bandeko maladie, mais sur le des cas on évoqué. Et ce qui en a été, il y a aussi des causes autobengi bakisi. Bakisi autozali komela.
Donc, je ne vais pas citer les noms, il y a bakisi, mais il fallait comprendre que bakisi mingi ezali na ba corticoïdes. Ezali na ba chance mingi oyo komemela mutu na problème ya glaucome. Donc, kisi ezala na partie curatif na aussi toxique. Une fois meli kisi obiki, le reste on ezali ba toxique. Plus ezali emmagasiné na organisme ya mutu, ekoki komemela pe mutu ba problème ya ba maladie à la longue. Yango mona ebandeko mingi oyo bazali kobela ba rhumatisme bazwaka ba anti-inflammatoire mingi à la longue bakoma na ba problème ya estomac, makolo koka pasi moto tout ça etc. ezali suite ya ba kisi oyo bamelaki mingi. Donc c'est ça les causes en un mot oyo ekoki komema ndeko na problème ya tension oculaire otobengi glaucome. Siko docteur po mutu ayeba ke oyo ezosala ye na misu eza glaucome basigne nango ezalaka nini basigne ya glaucome po mutu areconnaître comme basymptôme ndenge tolobaka na baterme ya bino wana eza nini? C'est très important pour ndeko ayeba même avant d'aller se faire dépister. Donc quelque part ofta po atala niveau ya misu na ye il faut constater déjà basigne donc il faut ayeba yango. Si toutefois vision na ekomaka flou, donc il faut gratter misu obeta donc obeta misu pour mon normal, c'est là ezolakisa déjà que vous allez candidat na maladie oyo. Ozali na problème otobengi misu comme rouge, ba rougeur na kati ya misu. Donc vous êtes déjà un candidat. Ozalaka ozoyoka mabele présence ya mabele na misu bazelo hein. Il faut kwanza donc ils a problème ya glaucome. Ceux qui osali kotala boye, vous avez l'impression ya kotala na tunnel. Donc il y a des images oyo bokomona wana liboso bilili na bino. Lorsque vous regardez, c'est comme si image na yo donc vision ekomika centrée. Donc c'est ça oyo ozali pe moko ya basigne ezolakisa kindeko akoma na problème ya glaucome. Ou soit au vandi boye, il y a les larmes qui coulent. Donc la pinzoli zali ko bimawana, c'est aussi un signe ezolakisake ndeko oyo aza déjà na problème ya glaucome. Donc bipoti c'est normal tant mutu alali, il y a auto salaka auto donc défoulement. Lorsque la personne a tamboli a un peu de poussière et kotaki lorsque azolala, organisme ezo rejeté yango. Mais ayo est comme en abondance. Bipoti à chaque heure, à chaque temps. C'est déjà un signe que vous avez un problème, il y a glaucome. Donc c'est ça les signes oyo ezali kolakisa ndeko kazali na glaucome. Entre autres mutazomona c'est comme si nzinzazo de kaliboso ou soit présence ya ba toile d'araignée. C'est ça aussi les signes ezolakisa que maman, papa, ndeko vous êtes souffrant d'un problème à glaucome. C'est ça les grands temps ya ko rejoindre biso pour na koza traitement. Docteur, toyebi ki ba maladie mosusu ezwaka bato selon ba âge. Est-ce que glaucome pesa na âge moko ou yango ekoki kozwela mutu? Déjà glaucome ekoki kobanda na ndeko ka mosusu o répéter awa na bosanaki et que mutu pa koki kozwa glaucome na nzela ya tata ou soit ya mama na ye. Donc hérédité yango na nzela ya tata ou soit ya mama. Ce qui fait que en grandissant, ce qui a coûté na likama moko auto ucho cité awa, maladie apparaître noki. Donc déjà à l'âge de 30 ans, la personne est exposée à un problème à glaucome. Donc même 20 ans et ko salarié ndeko a eu problème ya misu. Donc c'est ça oyo to bengi donc âge oyo maladie oki ko zomoto. Mais dépasser 50 ans, vous êtes obligé ya kolekaka. Donc chaque année pour nako tala niveau il y a autobengi tension na yo parce que tension normale na mieux c'est à 20 mm de mercure. Alors que vous dépassez déjà 20 mm de mercure, il faut toujours qu'on soit précaution. Et il y a une bonne nouvelle automemeli autorochité. Donc c'est ça qui est la différence il y a au bateau bazouaka déjà. Baba condamna bango ya kozwaka bakisi tout le reste de ya tana bango sous prétexte que maladie oyo ebikaka te. Donc c'est ça. Toyebi ki ba maladie ebele lelo ekoma pa ba traiter yango ka non mais là kaka kisi ti mukolo nzamba kozwa. Est-ce que glaucome pe eza guérissable que vous traiter pe mutu azaki na glaucome abiki pe glaucome esili azongi normal na misu na ye. Est-ce que ça peut se faire? Vraiment. Bonne nouvelle na bandeko bazali kolanda biso na Kinshasa, na Congo mobimba, partout ailleurs na libanda ya Congo. Donc boyeba ke glaucome ezali kobi kama. Donc
tozali ne bandeko tobikisi bauta même Afrique du Sud, Inde, baye awa bazalaki déjà desi. Donc moto akomi ozelaka comme un aveugle de façon qui na kokufa, mais à l'aide ya magnétothérapie tobikisi bandeko wana bazongeli bomoi ya vie na bango. Donc maladie oyo ezali kobikama. Donc ba prise ya bakisi oyo bazali kopesa bato wana, c'était à l'époque science ezali ko évoluer, monde ezali ko évoluer. Aujourd'hui toza na système ya magnétothérapie, toza na ba appareil sur place ezali ko sala yete vision ya moto soki ekomaki kokinya na kobeba ebonga, soki ekomaki na pente et relevé yango. Et il y a seulement un aveugle, un aveugle, c'est une personne qui tout est devenu noir pour lui. Toza tongo, toza moi, toza pourquoi, il ne sait distinguer rien. Alors, wana zali aveugle. Mais yo oyo vision comme atamu qui est, ou soit toza sentir ba signe nyonso oyo. Pour moi on a bien foka ola ta balinette. Donc yeba ko zali déjà na signe. Vous allez déjà maladif, il y a glaucome, il y a un cabinet, en tout cas, tokoyambayo, maboko ya kufuma. Merci beaucoup, docteur Wanezaiki. Dernière question, Nangai, Tokomina Souka. Mais je sais que vous avez un message manqué au copé sur les téléspectateurs. Il y a Info Plus HD pour comprendre Penzana Bozindo. Nini O Yo Lobeli pour comprendre peu place Nini Bakoki Kozoyo ou Bakoki Kobengayo. Batan na yo nyon son cabinet. Ce qui message Ezali ou qui copé. Merci beaucoup. Tozali ouvrable chaque jour du lundi au samedi de 8h juste à 14h juste. Donc, toujours un numéro, besoin yango très bien pour bobenga besoin rendez-vous. En tout cas, ceux qui oye sans toutefois ko benga pour la déci parce que to yamba yote. To yamba kaka selon rendez-vous parce que batan biso ezali calculé, tous allez ko en charge moto tout avec respect. Donc benga biso na 099 781 23 73. Numéro Nabiso Ezali 099 781 23 73. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez écrire, appeler. Donc, Tozali disponible 24 heures sur 24 pour nous répondre à Mituna Nabino, soit pour nous enregistrer Bino. Donc, au Bengi, aux rendez-vous na docteur. Si mawana to pesio mukolo oya pengonga wana se présenter, en tout cas ozali libre ya ko exposer ba kanyonso oyo ozali nango po toyeba na kopesa yo lisungi. Adresse na biso tozami na commune ya Masina, quartier 3, tozami na avenue Otobengi Lunda numéro 29. Donc ceux qui au kiti wana otoni docteur Panou Patrick nazali sur place na Royambayo pe tobeti masolo ya santé. Oui, je crois na ban mikolo oyo koya tokolobela ba maladie mingi oyo etali même ya ba diabète, ba prostate ou soit ya ba misu parce que na misu tozana ma maladie ebele. Tozali juste ko benda bandeko matoi et que ba se familiariser kana maladie te. Soit temps ya ko se faire traiter parce que bomo ya mutu ezali misu, même la Bible nous dit ça na Matthieu. Donc ceux qui okeyi kotanga au mona ke misu ezali mwinda ya nzoto. Donc aux parents, aux papa, maman, responsable de la société Songolo, Pakala, pasteur, yeba qui tozali na posa ya vision parce que un pasteur ce qui a zomona bien te façon ni na autant la Bible pour à préparer ba matière te biso. Donc c'est ça les grands temps, ceux qui mis ce comme ko déranger yo, soit temps ya ko mona biso ou soit traitement obika olongana boumbu ou ezali ko déranger yo. Donc cause il a été qui comme aveugle pour benga biso. So comme aveugle peu importe des millions euros mais la biso en tout cas to sala ilo côté pour na yo na cas aveuglement c'est le maître suprême, le médecin par excellence Jésus-Christ peut vous aider ya couper sabino guérison. Mais sinon lorsque vous êtes souffrant venez en tout cas to koyamba bino maboko ya kofungwama traitement ezali boya ko bomba maladie parce que maladie za lokola zemi ceux qui bombi yango les lolobi et koyeba aussi et kozala déjà trop tard. Bandeko bazalaka na ba problème ya miso en tout cas bazala na complexe mingi. Ozotu na est-ce que ozomona bien nazomona bien. Oyo nini akokoloba te. Akende bomona lokwa ayeba kindako afente bino lokwa ayebi nzoka imagination. Soit mona osimba ba mi.
donc bino pe batu bozali na ye muto akomi na maladie akomi lo mwana muke. Alors prenez en charge muto wana bopusana na ye tozwa ye topesa ye traitement pe misu e bon apo muto akoki ko fonctionner kaka na misu na ye. Kongo tozali na posa ya bandeko bazali na misu pona ko avancer na oyo nyonso ezali o tozali na posa. Merci beaucoup Balandi Info Plus HD officiel TV nga nazarana toujours pour Nabino le tolobela ki mingi santé ya mutu. Je pense que à la prochaine tokolobela makambo ebele parce que docteur a évoqué ki ba maladie ebele awa mais lelo to se bazaki mingi kaka na glaucome. C'est une maladie oyo ezo déranger bato mingi na misu yango wana toluka ki tobeta sete parce que bato ebele kaka nga na yo kaka mabele na misu na nga air mo ekomaka flou to comprendre ateni esala biso bongo or ezalaka nde basymptôme ya glaucome. Donc soko oyoki yango wewelisa kuta docteur place apesi adresse wana okozwa ye mpe guérison na yo ekozala instantané mpo kuna awa alobi ko eza nango mbala moko. Je pense que ngai na bino tokutani à la prochaine. Merci na mon réalisateur.